Viviane Nazaboy. Nasona na belate, nasona problème le contraire. Belle-fille a gabé langa mbongo. Zona kena na bureau, abimisi bato asoli nanga. Nasuka nanga zumbonga pesi mwana. Belle-fille sona kutene place nyonso mwana batu. Na ko lo bateke oh belle-fille sala kibe. Ngana kana problème na belle-fille, c'est ma sœur. Oh, tout bel. Ce sont des sorciers, des sorcières. Oh, bah, le théâtre n'a pas évolué. Elle vit à Sambelaka. Je crois qu'il y a midi à 14h. Qui vraiment qui a fourni le thème na yé. Alors que ngana lingi na ngali sous thé, bah le belanga thé si la ndekonanga offrande na yé wana et que ça la misala moko. Les musu na niveau belviaza a ko sauter ba niveau. Il veut na biso vérité bosse mona comme na yesu. Asa mutu boka kabaka. Mais elle vit à Kabaka. Ah, mutu moka sala misala bolingo peno mona ke mutana pasi à soutenir yé. Kangisa ba journaliste ba linga ba kangelo lipambo lina yo. Na lo bango na mutema ko fungwama. Kangisa bango yoka ma pasteur de la foi à l'elina cher. Si la namona ngo grave pour si la sa tiana déjà message na yé. OK. Soki ozano mutamayele okosa la polémique té na kombo asila. Il faut timba déjà. Il faut timba. Si la déjà message. Soki lelo e indi. Si la romona na ti avocat sila. Na moment oyo po komari moi pembeni na yeso ba bengi sur na film. Est-ce que luka pe moi pe wana te moi kimia ne zate tang ba moto pelaki pe susu. Yo po yepe ah. Te wana naza songi. Tika bandeko ba fana bango kimia. Ba kota bango binemi o bakana te. Si la na belle vie ba wele loko te, ba kota bango binemi bakana te. Ba tindika irsili kaka ina ndeko ne souci la bien. Pourquoi imaginer mutaleki pa si la ba intoxiquer belle vie. Ah ya sa mutakuna to so été. Asa mutakuna ngelo banini. Belle vie a komara bien. Natala ba film ne. So tali koto si la komba film ne. Te na loba makambo yo molimo santo yebisanga na loba. OK. Na mela masanga te. Oh lo mla sa kwiti na cha kwiti te. Si la abenga te vient ya ko jona joma ba 5 à 6 films na SB ba série bandaka. Sikoto on a sali bongo ya asenga kana ba kuku Viviane yeyo akomi na ndaku boyambaye. OK. Ti lelo malgré na lekaka bisu na SBT nde sali choix mbala moko tikali pina les abakuku msuso boy. Eza lokola na sali choix te. Naza porte-parole te. Naza porte-parole te. OK. Pona za kena yebo na bandi ko lobela batu. D'ailleurs ngana lobela ba bakuku te na remercier kaka. Famille Bota et pas Belgique quand ils lelo ba bengi yo za prête à naza prête bongo sukata yo mo penza mutuba awasa musala afuta pe batu kitoko asa musala kitoko bongo tayo moko ngana na mona ngana ndako so ba bengi singa tournage na boya Yves yo zande ko ngaya lelo te mamona no bango même moko belle vie ya yebi biso groupe Simba na groupe sans souci to zake loko bo moko wele loko te ngana belle vie to wela eloko te bazana ba et l'autre côté donc après c'est va bien ici na bandeli on a problème ngai ngana saka hypocrisie te ngana ya kapete na la tsailo ko moko boy na ngo tete tera ba lolendo ba orgueilleuse ba vantard eza ba fruit ya Satan makambo ezo kota kindoki ti pasteur de la foi na chair afuka malela batu babangi te atika makambo ba kotela bango kindoki Maou Juvel, est-ce que vous avez tapé à réparer pour Mikolo Tozo l'ingane plus? Kotu na makambo wana te. Kotu na makambo wana te Iva. Tant toujours kwa kimia, pasteur de la foi lobi, kotu na makambo wana te. Kama mutu te. Kotu na namona 4 émissions na. Kotu na makambo wana te. On a problème na mutu te. Ah. Quand desi ya loba inde belva loba ki. Na problème na mutu te. Na théâtre na problème na mutu te. Oh. Na problème na mutu te no ya bo pona mo senga ba pardon na saini. Ata ko bongisa olinga bongisa na mutu. Na sali ni na bebisa ki côté nini pona ngendo bongisa. Bato ba mona ko wala même susu. Oh, azaki mbali na nga ba mona ngo grave. Era ngo grave te. Wa. Problème so ko mona ngo wana asa ko mala muninga ubele leloko ni. Ubele leloko ni mo bala za kwa TV, za kwa radio. Ego kufa na ngo pe. Oh, ko changer no pokena na magasin so. Asa loko mo kiliti. Azelo mo kili boka zo yoza ko yi yo ndima no ko partager mobile na batu nyonso vient là kaza na succès azana mibale belé na mibale na Hollande na France na Londres na nini tout wana mibale na ngana o gérer bango koto mbongo zoya siko tango na se décider na bota
OK. Bango o azali kuna yoki Viviane azui sembi. Oya kuna Viviane azui sembi eza yango ya bango te basinini ba arrêter nyonso. OK. Yo na zembi ozambongo. Ba finga papier lombe pourquoi? Nana pesi bango makasi wana ba finga papier lombe. Est-ce que si si la muda otinda bango ba le papier lombe? Tout ça bango ba oluka ba vie na bango point d'interrogation. OK. Nandimi te muto alobelaka sila ya Kishasa akoloka alobela papier lombe pour mukamate ekozwaye. Mais bango ba osala ngo pa ebika kana nga musika na loba muto osala ngelo kwa zate. Mais go finga papa batu mususu eza mabe hein. Donc ça a raison parce que de la fois on a raison pena bien retourner na été. Bango ba luka kimia. Mama, if love is crazy, love is for me. Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans une émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça avec Yves Ipan, ton directeur d'info. Là, avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo de sa 43. Voilà, nous sommes déjà avec l'artiste comédienne Viviane Abiel. Tous on est à par rapport à l'actualité. Oui, nous sommes à ce moment dans internet. Alors, tout ça les faux et Roluka, l'artiste peut tout sur par rapport à un message à passer de la foi. Où il y a qui est à piste pour la paix entre Ndegonabiso Belvikandi ainsi que sa sœur Ndegonabiso Sila Bissalo. En fait, les lots flammes et amours makasi. Tout bagi tout le bongo artiste pour que tout sur la bango. Merci na Mika Bachi de la caméra. Merci na Poupon du Bonagata Canada mon ami. Ma moto belé na Christ Tembo na Bosani Pété ma même ministre moto mais tous pépélé embêté Mali Kelemba. Billy Vumuga Fondation tout sur la venant faire na Bosani te grand frère propre Jean Robert Kalala. Les savants de l'ADC la force Kati Motema, il y a maman Nicole, maman la parfaite à Paris, Giclair Mela. Giclair Mbela, mon ami, depuis Dubaï, il a fait Motebele, il a fait Motebele, le président Dani Kadima, na Katia, Dubaï. Voilà. Tu peux essayer de Viviane Abiel. Bonne santé, Nayo. Et puis, il y a Libota Mobimba, voilà. Santé ça bien, Yves. Libota Mobimba, bazan là bien. Très bien. Santé ça bien, si bateau ballon d'abus, on a déjà. Naza en forme quoi. Na pesi mbote na ba fan na nyonso, na pesi mbote na bato nyonso to ba sepelaka na Viviane Clara Abiel. Mbote na ngai na artiste na ngana linga mingi, yaza artiste rappeur azara na Angleterre. Smoky 9D78, les grands rappeurs na kata Angleterre na benga kayo. Ba mbote na obisiko zali. Voilà, ça c'est bien. Alors, groupe Nayo, ça m'a dit déjà. Non, ma groupe n'a tika déjà. Oh, tu sais pourquoi Mika laissé tomber, comme il a signé la paix. Il a signé la paix déjà, pas de groupe. Bon, depuis que je suis moi temps, hein. Ok. Tozana Bactère Vision Moroté.
En tout cas, na umeli mingi Yves na umeli mingi na télévision na biso ya Kinshasa awa. Tant on a fongoli chaîne na YouTube o ezali Viviane Abiel Presse TV na soli na ba membre. Mais si bango non au monde nde to futa ba mbongo ebele na ba chaîne na biso awa. En tout cas, ezo pesa biso pe makambuté. Vindenge koma ko kende vie koma na ngona niveau internet. Donc on a belé a préféré attendre na téléphone na TV na maboko. Ana téléphone na ya kokota YouTube atali ba biloko nyonso to alingi. To kota pe monde wana bo batu bususu ba libanda ba découvrir pe bino. En tout cas bazaki d'accord te. On va préférer ki bazala awa. Ba le karada bango awa ou le kia ba peso mbote boni totalaki yo. Donc bali ba se limiter ka wana. Ce côté manga na vision ya musika que lobby pe chaîne so ekoti makambo par mois bozo zo moi mike bango lokwa balinga ki te bon na préférer ki na tika bango pour toi vision morote so tali monde na biso le lobby ezotambo na internet siko ngana kozaka local na moni bango ba demo penza ya vie na ngai bango pena ba ende suba ba frenenga lisu bien natiki bango ngana évoluer na ngana ndenge na ngai. Mais pourquoi pas kozwa bandeko mususu recruter bandeko mususu ba roya na vision na yo na même vision avec yo te na ko recruter te de préférence na sande bandeko na so ba sala azuma mbongo na ye abengisi oyo akotelo na marché ngute kotala mama kasi koleka kuto na bato boyebi te bato bandeko kozape na bango atalika o nani aleki na ye. Donc c'est que bandeko bazo sa lelo ba groupe na bango baza ko evre ba na ba lieu de répétition na bango eza ba erreur to bandengo na te eza ba erreur te eza par rapport à même vision na bato baza ba na kati wana. Donc so boza idée moko te boko tambola nzela moko te so boyo kanite mais bible zo sabiso so botambola te boko ki nzela moko te donc mais souvent au sala kandengo wana au bomi aux zongisi ngana yebi. Il y a cela 6 ans, 7 ans comme ça passé, dans ma tête, je crois bien. Au Sara groupe, au Bisoto Yaga, au Soutina fait, dans le Junior Diasso, dans ma tête, si je me trompe, entre ma tête ou l'emba, au Banama, ma groupe, mon maman me coupe aux ongles, et coupe aux ongles. Eh, n'a pas répondre, n'a pas répondre à maternité, l'aime Sobosani. Mais expliquez-moi, n'a pas répondre à maternité. Mais n'a pas répondre bongo avant la fanda, tant on a commis à terme. Pour nous bota avant la fin de la fin de ce groupe. Mais si bango ngana ofuna pema. De la niveau na komi funa pema na boti na pemi les sous na va na mwana. To na bato ba to sala ba publicité na bango ba bimisa ba info na bango. Caméra pezali, machine à montage ezali. Donc batika la so film ezali, ba sali filmer, ba lekisi ka bongo. Mais bon, bah ça na bango te, tu monnaie na bota ki groupe vanda ki po muto ako s'occuper na bango za kité. Na te bene bela ba artiste o ngana za ki na bango, mutu bena ko simba groupe na maboko za été chef oyo akei na ba acteur, chef oyo akei na ba acteur o akei boy, dans mouvement comme na okaka de bongo on dirait Koufi, on dirait Zali. Mais à distance je peux diriger bango. Kasi yango wana te, yo kasi na otika bango ka bongo. Moi les aki façon de parler na tala niveau ya batonga na na bango. Na moni ke ba na niveau ya kozala ba leader te, ba na niveau ko encadrer te. Ozomona yango wana ata na zuma kasi na moni ke moi na pe azuma misisa. Na linga na zongisa groupe ne na zongisa ki to leki moi 2-3 mois na yeko proposer bango idée na nga wana. Baza na bango d'accord te. Na bomanzoto ngana na charge na moi na ngai na bando futi la bango espace. Pour espace na ba contribuer te za na mbongo na nga. Na koti bina liboko na poche na futi la bango. Na mona ke na boko la moi na nga ke na za na groupe ya bato ba na vision te. C'est un peu ça. OK. Alors lelo na Viviane Abiel Presse TV ndenge lobi wana est-ce que déjà bandi ko œuvre déjà na ba œuvre na yo bandi ko bengi ba collègue no pona musala ngo déjà on a bandaki no ba gag na bandaki ba gag tina zela la monétisation et bima bongo na banda mo ba filmer na bandaki de so ko tika na Viviane Abiel Presse TV au mona pena ke ba gag ezali musupe be na ba un cas ezana ngo Monique, t'es malé. Donc, on a un blog qui bongoti après. Non, qui m'a ça c'est bien. Alors, moment où on peut la déjà des missions, moment où il y a qui est au bandit des missions, il y a un Blanchard Mosaka, il y a un vraiment bataminé. Mais au stopper les sous points nous banara bien mais souvent aux katara bon mon éthique cause la chroni maman hein de cause journaliste
eza don nanga te. OK, omekaki kaka. Na mekaki na yebaki ke na ko s'adapter nango et ko kende bien. Mais na moni ke za musala nanga te. OK. Donc on a tika na kana théâtre li solo na betela batu solo na jouaka. Donc musala pena ki journaliste don nanga te. Na kotambola benga ba invité bondela ba invité. Siko moni na chaîne na ngai na possibilité nyonso ya kozwa micro na nga pe na possibilité nyonso ya kobenga invité ya oboya nete. Mais siko zomona ke no mona ko pe mande botambola ko biba na tongo oyambi oke yo luki invité osali na mona ko ndire et ko stresser ngai charge ko te e ko na ko stresser ngai non mona bena ke za musana ngate ya ngono mona em tsu na ko tape téléphone na nga liboso boy na sali pe ba analyse na nga mongo na tina chaîne mais na zo ko kango te na sila make-up na bona zu pe na téléphone na bongisi na fandi pe na mona kaka esimba te fu ba yamba ngai donc na mona ngo donc na ngate donc ngapena na sa na nga film pe na komaka pe na koma na dirige tournage allez monter à ser musala monter zo kota kaka ndi wana musala ngai. Les anciens il y a lelo il y a groupe sans souci basangani très bientôt là ba o banda ba filmer na bango parce que Abiel Plaza ensemble na bande Nazali nga naza ancien groupe sans souci. Ah mais oui naza ancien vraiment ya groupe sans souci o yemo vraiment les maraîchers sans souci azonga pena to va na bureau na ina tiki demande na nga attends longo pangadia longo pangadia donc naza pena ancien ya makasi o batembele bako zala te bako mona pe Viviane bat passer pe Viviane na répétition au monde na te nana mona na te nga naza disciplinaire adjoint. Donc Doudou Soupaza le quoi titulaire na nga Doudou Soupaza chef na nga nga naza siko aza titulaire nga naza adjoint na ye. Donc biso to za en obligation comme répétition 7h 8h. Donc biso batali boso bango tout ba yana bakuta biso baza toza wana. Donc na s'absenter na répétition mon côté donc naza pe na ibandeliti évolution des autres nga. Donc to baté bientôt là to mona bino dans une chaîne de la place déjà. Ouais to préparango. Bientôt bo mona pour notre bando tina on maquiller l'été. Bo zalati. Tant to bon ça to na projet déjà to sali mambunyo so to pe na projet atteint ba journaliste faut ba défiler ba tambola ba tala ba ancien. Na YouTube pe to zali na bio. Na YouTube to bon mambo ça nango bien. Mambo ça ngo ba tête affiche ba déjà belé na ba na biso yo. Tant to longwe ba yaki to za na bango pe to c'est la pe ba mutuso ba kuna. Voilà. Ba longwa to yamba bango. Ça c'est bien. Alors boni famille les Abakouk. Vous avez bien? Les Abakouk bazara bien. Babakouk bazara bien. Balakisara Viviane. Te bango balakisanga ki balinganga. Ok. Na lo bakate ke pona na se vanter na lo bango pona mutema mabete te. Non na mona nzambe. Ok. Pourquoi choix les Abakouk? Pourquoi choix SB? Tandis que ba liboté zé belé hein. Na sala choix SBT. Ok. Tant on a vendaki. Même belle vie, ce qu'on a là, on comprend le moment là. Même Dinana, on comprend le moment là. Même Elise Saloum, on comprend le moment là. Même Yemoko Mams, ici là, on comprend le moment là. En tout cas, on a fait qui n'est pas sur la légale émission na yo, na loba kango, na lobby, na vendi trop. En tout cas, on a besoin, il y a pour jouer. Na senga kuna bandeko na ngai nyonso tout oyo baza ba chaîne na bango ezo évoluer très bien ba benga ngai pour la visibilité na benga bango nyonso tout na solo na bango même bela na kinati na biro na solo na e mais siko muto yo solo ni ke na solo na bezo bo changa na ba film nga Viviane o ba tebele ba sekanga au monde Viviane on le kana TV comme senga ba tcha na ba film mais na senga ngo pena na lekati na ba émission bato baza ba otala biso ba ramayele ba ko se souvenir na ba émission na sala na osenga ke bo changa na ba film mais mutu siko oyo ke a sepela benga ngai ba siri wana ezaka sila yemo na téléphone na benga nga Viviane ya ko jouer parmi bato wana nyonso na tangi na koko sila ba makamute parmi bato wana so na tangi mutu andima na appel na ngai ezaka sila abenga te Viviane ya ko jouer na jour mo ba 5 à 6 films na SB ba série bandaka siko to na sali bongo ya asenga na bakuku Viviane yeyo akomi na ndaku boyamba OK
ti lelo malgré na lekaka lisu na SBT mais eza na bakuko bakomelanga ti lelo eza na bakuko nazo ba relation na bango ti lelo neti le grand rappeur on a utobaka tout à l'heure awa batunanga tout ba yebi smoke 9 d 7 8 o abimisa pena mbongo na poche ne limbisanga palingana na lobate. OK. Aza bakuk o mona ke muté malama zo kaba force ko acceptera. Aza bakuk ozo mona ke nana bakuk nana liboki ya bakuk o lelo parce que na ngale musuna le kana SBT. Si on a ko le ka tena remercier bango. C'est on funa za muté mama be. Ozo mona musana biso senga ba soutien ba toaza la rapona ko soutenir yo. Donc ba tumo baza pour soutenir ngai. Il faut na lobaki ba bakuk balinganga. Nde osali choix mbala moko tikali pena les abakuk ba misuso boyi. Eza lokola na sali choité, na sali choité. Mais otikali boto baka otikali na ba bakuk ba. Naza na ba bakuk. Ba misuso te ono zolo ba ono zokenanga na polémique. Ngai Yves longola ngai na polémique. Voilà, na longola. Ngai soki lelo ba tumoko ba lobi ke Viviane biso pe to ba no soutenir yo, to kotala kana yo. Na bangoti na ndobora bango na famille bota baya sota na chaîne baya mais nombre na bakoza la o ngana so na bango na famille bota bakomi ata 5 te. OK. Bakomi ata 5 te ba vient ngana famille bota na sepela no mais pour lobela bango te soko mo lobela bango mo ndam ba ya pe belé naza porter parole te hein naza porter parole te. OK. Pona za ke na yebo na bandi ko lobela batu d'ailleurs ngana lobela babaku te na remercier kaka naza te pona ko loba babaku ba na ebite ezaka clic ezaka réseau ezaka ni na yebaka te naza porte parole te na kana lobela batu moko boye na lobela batu na ko ya pete kana bana lobela babaku na na bando lobela famille bota naza mutu wana te ngana ya kala musu boko poser nga question na répondre na ko remercier bango mais plus la partie n'a pas ya baku. Mais oui. OK. Mais nous te poser une question, on a ce qu'on fait ça hypocrisie. Na ko sa hypocrisie te. Siko ba ko bengo te le susu pona nini. Te toze belé. If pour nini Viviane te ako vanda pe bengi bato wana na chaîne na ye. Viviane pas ko sa la production bengi bato wana pour nité. Ka ba fo benganga. Na tika makambo wana na arrêta biloko wana. Na possibilité ya ko luka $100, $50 na bengi bato ba ko koka na niveau wana to tourner na bango. So na moni ke makoki ekomi ebele na komo zo mbongo ya ebele oke na ko benga mutu pe ya niveau aye na chaîne na ngai exactement exactement mais ndenge mo zotala eza problème te tamsuna mams mo problème o le na eza problème te batiki yo na babite Viviane pa komo ko mama tete c'est komo kola petit epe nanu tamsu pozolo ba mabeli susu na ko mams bongo te bongo batiki ko ba mabeli na komo na bango poni ba salinga nini ba mwana na so toana na zui problème na mutu te eza ke mutu na mutu zo tracer chemin na ye Yves wana za lokolo changa libabe o changa kilo na lela kaka bo benga na tourner na lela ka benga na tourner non vive na moi site ape kombo pe bola mususu to ko bana na bango pe génération moko poni na ka na lela nga na mwana nzambe bien bien nzambe na ko ya te na lela bo benga nga bo benga non je peux comment comprendre ndé sikoyo te ezaki temps ezaki temps soko tali na ba vidéo na bando sa be émission na yaki na santé oyo te nazaki na maman moko boye na botano na condition mabe na vai non na palin santé zaki na bien te na limwe musa na biso linga bato ba benga yo non na mwana mukie il faut na luka na bokola na mwana ta bongo pena ko sa ba production ezate nazaki clair donc ba benga nga na position te. OK. Ezaki clair même bande ko ngana ko sa te même bande ko ngana so théâtre so batalinga sikoyo balobaki Viviane ko mo récupérer Viviane ozongi ngana saka hypocrisie te ngana yaka pete na la tsailoko moko boye na nango tete so ezate bato batala biso baleki biso na mayele Yves ngana ngana vantar te na lolendo te na mona nzambe ba critère ba lolendo ba orgueilleuse ba vantar eza ba fruit ya Satan ngana ba ngana clair so ezate na niveau na komi boye mo santé zongi mo libundi yo mo na peke mo aspect boto ko mo na nzela boye abi Viviane pour nite na benga bande ko na baya ko na sa pe film ba jouer pananga nde na kenda pa président na Bobo Manoka ona pesi mbote président na Bobo Manoka na pesi mbote bisika zali ndenga lelo mikolo na jouer kuna pour nite nga pe na sala na benga pe bango ba ya ba jouer pour nini te
On les a le faible, na bana ko senga ko lela tant ko les até. Tant ko les até là. Mais si ko souffrance sur les gars qui est nini. Mobile ya tigio bambongo zaki na ngoi kwei basundoli na mwana. Ezala ki ka Viviane l'air azali na succès azali na mibale belé. Na mibale na Hollande, na France, na Londres, na nini. Tout wana mibali nanga na gérer bango koto mbongo zoya koto mbongo zoya siko tango na se décider na bota. OK. Bango o azali kuna yoki ke Viviane na Suisse, o kuna Viviane na Suisse, eza yango ya bango te basini ni ba arrêter nyonso. OK. Yo na zemi o zambongo. Bato ba yebi mwasi nyonso ayebi yango. Dans le cas moment mo be funa fandi ya no moi na zemi na ko linga mobilité pour bando linga même na zemi na ko linga mobilité na ko sangsa nzoto te na mwana na ngaza na kati o papa na za source na été jamais donc na vanda ki pena na bokola mwana nga na ndima ki nyoso ntikala ka na nzambe na ngai ona sambelaka na yesu nde abande ko sunga ngai en tout cas na bando zanga yolia te yango na ndime pena na vandi na kangi makolo moma wana nde yango esalaki shit na ngai bato batala biso ba mona su Viviane na TVT yango ya kolela na TV na ya kolela oui yo kanti na robo yango na ya kolela na kineti na bureau Bellevue eza na za témoin mama na yebenga nga zu yango na zaka aida zaka wana ba rezi azalaka papa na biso nzangi azalaka abimisa bango na bureau bibo za no libana sona Viviane. OK na bina ute na prière na leki awa o sa ba film zwangai yegu na kena na bureau ba si les aka na téléphone. Mam sindeni so bani ba film na bandi o tourner o benganga eza normal muto abenda ka mutu azaka likolo na ba bengi yote alende o décider keneno na décider na kenda te tango ekomi nazolo bana Claire Yves ko kenanga na polémique tenga pena en tout cas polémique elekate mutu abenganga na batu nyos tu na tangi ba kombo mutu abenganga eza sila. OK siko dans kosa bato ba tala biso to na komi kosa mais olobi bien ozali na mibale belé mbongo banda ko ya belé no sepena na ebité na âge na yo est-ce que ozaka toujours na mo esprit ya bana mikio yo bazana mibale belé ala mibale na mais siko yo omoni banda na yolo na omoni banda passé wana eleki déjà 8 ans nazo betelo masolo ya kala pena 8 ans passé OK masolo ndenge na zalaka siko papa mwana zaki te pona ko soutenir makambo papa nani papa mwana watiki na yo beta masolo ya mwana nga na TV yo mna ndozala osala musalo za journaliste mkoni na mona te oyo fa na caméra o tale makambo na yo na mwasi na ndako na bana na mte temena bien yo beti par rapport à souffrance vous avez na ngona na beteli o lisolo na beteli o lisolo po olobi na ngai na banda ikolela na banda ikolela yango na expliquer yo donc na réexpliquer pour o comprendre je crois que ça na ngai émission mais ozo comprendre ngati nazo comprendre biso to nga to kende tina suka ozo kende na suka te ozo kende na suka te ozo linga na ebite soko ozo linga ozo poto o baksana lamba pembe na light ozo comprendre te Viviane masolo azo beta eza ya passé na yenga passé na nga na regretana nango te eza passé mo ezaki salté na regretaka na passé na nga te nga mamu to ko ya lelo fingi nga nyama yo zala ki boy na ko regretter te na passé na nga ko eza normal mais na niveau na komi na âge bablo quand tout bando sala na komeka ta na 38 ate hein mais ce qu'on est na za bona âge na nga na komi na osko mukolo bona na droit RT hein en plus na za na mwana droit erreur Viviane no aza sikoyo ana droit ya RT donc ce que simbité na tiki na changer mobali so mobali na pe na simbité na changer na kotanga bino belé poani na ozamini belé poani fona za na mobali na nga moko na okeno pe inanete so na zi mobali na okeno inanete et là, c'est là bon ça micro na ngai. Pourquoi pas kokena mobali inane rotale pe 3 à 4 ans jamais. Ce qui omoni ezo promettre masolo. Na age na comme na benatela mobali 3 ans. Na comme na age ne. Beta. Na chaud oui. J'accepte ça. Bonsoir à magicien azo culture ça muta bien te na vie. Ngai o Viviane no yaza wa yamba Jésus Christ Seigneur sauveur na vie na ye. Mobala magicien awa rolinganga te. Mbongo ya mabe awa kopianga te. OK. Donc on ne se goya awa za mokano kolo esumasi ya mokano nzambe. Bokasité apôtre Bolia. Na bokasité nzambe. Ya bokasité nzambe na apôtre Bolia. Na bokasité nzambe même apôtre Bolia tela nzambe. OK. Dozo comprendre ngo awa
muta magie à collecter bon ba prière na ngana sala ebele bele Yves musa na ngwezani na la mpe na tongo na sangisi na charger ba somme ebele na nzoto po muta mabeya aroya te zaka ba exemple na opesa soki muta ko ya pa na nga tant aux atta fiançailles te d'ailleurs vivre dans un mature. OK. Ayebi déjà que d'ailleurs le fiancé dans 6 mois déjà il faut mobala lingaka boy mobala lingaka boy obima oui. Donc so na mona OK no kana tali ka na mona ka simba te donc. Ça doit être les soutien. Voilà, et c'est au colis. Ça c'est bien, c'est au colis à Timbi déjà. Alors Tozo sur le Laboina Viviane, là je tiens à vous signaler, nous allons continuer toujours l'émission de Bichot. Mais Abiel, li solo moro lelo oyo et betama nande kunayo mawo jivel. Est-ce que vous avez tapé à réparer pour Mikolo Tozo l'ingane plus? Kotu na makambo wana te. Kotu na makambo wana te Iva. Tant Tozo kwa kimia, pasteur de la foi lobi, kotu na makambo wana te. Likamba mutu te. Kotu na mana 4 émissions na. Kotu na makambo wana te. Réparation te. C'est que ben émission ngana na problème na mutu te. Ah. Quand desi la loba inde belva loba ki. Na problème na mutu te. Tika ngana ba kombo batwa wa to sa émission na mission normal, Vituna Viviane. Ah. Eh ben oui. Donc j'en pense. Dans le théâtre, on a problème na mututé. Oh. Non problème na mututé, non ya problème de senga pardon na saini. Atako bongisa olinga bongisa na mututé. Na sali ni na bebisa ki côté nini pona ngendo bongisa. Ah, so na tuni suso yo lo basi yo na bien. Yo omoni yo zana ko tota la sikoyo. OK. Kobeta ba masolo leka te. Moni Viviane ngaza boye. Na sala fort. Bana na koma koza na posa ya koyoka liloba nzambe. Bana na koma na posa ya kosambela 8 ans yango. OK. Yo za si pelanga na za boye na kenda ko cha 10 na nga na kenda ko cha offrande na nga na ko za kana ba problème na bato. Bato musuba linga batanga kombo na bango na ba TVT. Otanga kombo na boye po ani botanga kombo na ngai. OK. Soko sala émission na mutaye biso ke na problème na Viviane. Wana ozongeli nga. Bango ne sonne bazana théâtre mutako to mola musapité alo bakena na problème na Viviane. Aza to wela nini? To wela nini? OK. Bon les nini. Merci beaucoup. Je crois bien tolongaki kimia za la makamoni surtout ndenge artiste bino moko bozo senga kimia. Tout le monde qui passait dans de la foi, papa Jean-Paul Maya, toi Zali papa na biso, a bien que artiste presque nyonso les dimanches na etonga pour que après sa message à la kimia à l'oukapé réconciliation entre les si la bisalou na ndeko na biso belle vie. Ben il s'est fait que de kosi la bisalou a été belle vie à se retrouver yemoko. Alors message Joana au pasteur a PC à lobby plus jamais na ba filmer na bango à Rosala les sous comme artère. N'habitez quoi analyser déjà au passé de la foi lobby et salut non n'engeni. Au sexy na indo lobby. Ameng saki bactère Belvia s'est présenté si la Bissalo a s'est présenté. C'est plus pour na bango pour na kimia réconciliation. Ce qui nous comprendre bien c'est que pasteur de la foi ameng si barti c'est nion so pour na batubi balé. Auto mona Belvina sila. Bango de confusion moi makasi. Est-ce que vraiment bandeko bolimbisanga ye bolimbisanga vraiment po bolimbisanga vraiment po bato musu bazora makambo na ndenge na bango takozwa makambo oloba na yo oloba no makambo normal mais bato musu baluka bakena ngona basanso bango balengi. OK. Donc pasteur de la foi azana grand frère na nga depuis kala. OK. Les musu ndinga mona Viviane lelo abeta masolo nzambe na mnona ye et ça a fait plaisir avant d'appeler le musabi pour ya bando ki manga même na nzela passer de la foi. OK. Et aroza pena soka moninga mo bablo na bando la tema be mabe wana. OK. Soka oya ka nzela bo moninga le mutuna kwa na préférer changer nzela. OK. Azaki grand frère bando pesa nga mingi ba conseil. On a pena vie na ngai ya nenga jeté. OK. Mais si koyo kobengisa artiste nyonso baya pour na ka 2 personnes. Là ça na mona ki bien té. Ndenge nini? Bango ndema confusion mo makasi. Siko confie na bango. Ba kutu l'air a bengisi artiste na mona ki on dirait message msusu na banga kinga passer de la fois nzamba ça il a ki makasi.
message à liwa ezalaki awa bengisi baartiste apesi message à liwa baartiste boya tosambela ebele bando monana te tomonaki liwa etambolaki makasi apesi message lisusu en tout cas na osala tout nazala mais vu que biso mpe na église dimanche tokumelaka biso tozalaka ti 16h nazwaki tante mais namekaki kobenga kokomela président na nga omari natuni ozalaki eleki bien pasteur alobi nini atindeli ngai video ndenge bandeki koloba na cher atuka esala ye nga mpasi mais ntango na yo ovanda nalandi message na ye nyonso na comprendre ke abengisaki bato nyonso mpo na 2 personnes. Là peut-être c'est un penalty. Nakasaki message eza pour na biso nyonso tout ndenge asangisaki biso. Mais pour benga zuwa na nous bien na ndenge zuwa par rapport à ni. Parce que bango ndimba zo brûler à ce moment bango ndé. Est-ce que vous comprenez nga mamna lobo yozo ki nga na mamba zuwa ndeni? Te mais peut ezaki logique abetaki na lisolo ya bato nyonso ndenge théâtre eza na fleur eza ya kimotema mabe mais asukisaki na Belleville na sila parce que bango ndé à ce moment bana ba partir yo uti ko loba awa Belleville aye sila yete. OK. Viviane azalaki te. Est-ce que Bartis non so bazalaki? Bartis c'est non sauté bazalaki. Mais autant kaka sila Belleville azalaki. C'est que si on comprend ezalaki pour na bango mibali. OK. Pasteur de la foi a la possibilité nyonso ako sangisa biso te ana possibilité nyonso tout ya ko vandisa si la na Belleville bango mibali azana possibilité nyonso poso alobi ke nzambe alembisa mitema ya bandeko wana nakuta na bango a forcer te pour aza muto nzamba saila ai ako forcer te soka buki mabolongo nde namonaka bukaka mabolongo alelaka pa nzambe likambo sabi batebele babika na sima mateya na ye bapugene bato babika epa nzambe impossibilité ezalaka te akoki kosala moyen ndenge aza na akosala moyen nyonso mpo ke akutisa sila na Belleville asola na bango amekaki par télépathie simbaki te non aza na bapossibilité nyonso mpo komona na Belleville tout le monde a passé des fois tout n'a trop pas Belleville. Donc pourquoi tu as déconné si là n'a limité si la roboya n'a limité. Makambo yo to mona ya ndekona biso bande kona biso mibale wana ya nango grave. Elle kamoko ezotala nzamba kitate. Elle kamoko te que passer de la fois bengisa théâtre population soit théâtre pour la mibale te. Ezotala mamsna bela. Et à Baromi Balé. Si on a dit tu arrêté l'hémorragie, donc tu as côté. Mais bango le quoi bangi na bango arrêter l'hémorragie te. Bango tandoki. Parce qu'il faut pas ça nini pour. Bango mi ezo senga Baromi Balé. Idée usana ngo. Belleville. Ba est-ce qu'ils senga otaka ba komo na bango po baza bato ba pro mais yebi maka bato ba koto ba oloba, koto ba oloba. Belleville asambela. OK. Na sina mona ye même na ba vidéo de l'église il y a pasteur de la foi. Namona ki asambela ko lela pena fukami aza muto yo nzamba yo kila hai. OK. Mam sa sambelaka si la kenda église asambelaka basola ka pena bango moko iko sala mam si la ko sala za ye moko boye asola pena ye moko ezaka molimo mosantu so mutana molimo mosantu kati na yando sola ye moko molimo mosantu ko lakse ke boeza mabe boeza malamu. Ce que balobi ba arrêter hémorragie oyo et on passer de la foi te et on président ba théâtre te et on maman te papa te eza bango mi balé ce qui balobi que lelo bazui décision si la na Belleville bazui décision balobi na minute oyo tolingi kimia et ça la ta 24 heures te et ce comment on et ça la 24 heures te. Mais idée nous a ndenge nini basala nini bakoki kopesa nini soko za na idango pona public tika pena mwa ba polémique ngai pona nga omoni message à passer de la foi. OK. Et ça li banalise belé. DiCaprio, ça va? Oh.
naye na nzira wanaza na Sainte Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la ville oui donc elle a besoin oui ah tika suppose la Sainte Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Sainte Thérèse. Oui, ce comme Sainte Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Ya mundede. Attention ton ganayo. Mutu bolongwate, on se trouve dans mon bimba. Yango JB service et Zakaka on a qui chacha. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, bilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir ça dit 6 mois. Papa Sile, yebisa ba voici. Oh ba sala bande ko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kota bilo. Eza pa ya José Baïla. Sibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Non, et c'est un côté au 24 heures. 24 heures et ça la matin Yves. Mahamna bango mi balé c'est na bango mi balé. Tout le monde a présent na biso Marika Bongo na présent Caleb. Tangu bakoni fuati na bakoni fuati bakoni mama bakoni papa ba journaliste oyo bazaka pona ko créer problème bato ba soana. Balinga ba créer les bango problème. O balinga ba ko ta présent Marie na présent Caleb. Bango moko ba arrêta kiango. O Marie na Caleb ba kutani ba sali vidéo ba chaîne internet. Maman ko masole sili. OK. Ora chikicha cha cha. Chiko yo leka sous sala analyse lo ba o Marie kutuna Caleb ba yo kana raté ba sali da vidéo. Makamoni zo singa kaka bango mi balé. Makamoni zo singa kaka bango mi balé. Ezanini. Soki na lobina to sala analyse ngana yo Yves awa. Omona ke Belvina sila ba wela na bango loti. Ezaka ba journaliste o ba lobelaka bango nde ba tie bango na problème. OK. Ba comédien te ka ba journaliste. Ba journaliste. Ah mais bino mebe wa comédien. To mona ki awa, to mona ki te. To mona ki na matanga, ezaka matanga nani oyo Belvi abetaka sila kara. Ezaka na matanga nani? Ya papa Kwedi. Si la famille Belvi aye na musée national. Ba sa ta ko ngana to na lobika abetaka kara parce que ne loba maki. Mais sur l'année, on peut aller à ma belle vie karaté. Peut-être pas mon activité. Mais peut-être pas mon activité. Mais ça, on est ni sa image. Bandi peut-être une belle vie. Si la vandi belle vie aïe, tchake kuna. Tala mutima mabe. Pour bâcher mon cas na conflit. Comment on sa image? Bazong si belle vie sima. Tandeng ayaki, aleki amonisi la. Tala mutima mabe. Donc ba journaliste ne ba koti ba ngona ba rancune. Ngana sepela na sila na sepela na sila achaka na epte so bozana ngo bokocha message à lansaka na SB atie message à lobby à partir à lelo mutu moko ta ko leka finga mutu na komba sila mais lokwa ba journaliste na bango ba yoka te bazo continuer kaka lelo so ba kena mutu na justice avocat sila ko kende a lobanga client nanga asacha message oyo client nanga asacha message oyo donc soki ba soutenir yo c'est que na ndenga cc na boye pena okomona sila te a côté na avocat le ba client nanga asacha message oyo asa pekisa bango sila sa pekisa mais ba konzinaka ko finga bato
donc ils ont dépendre na Belleville na sila bakanga ba journaliste na bango minoko OK soko bakanga journaliste minoko yo à partir à lelo ko sala so émission na kombo na ngate yo à partir à lelo ko sala so émission na kombo na ngate o mona ke kimi ko na internet mais ba ba lia sous soutien et ça ba journaliste ça na comédien lelo bazo lia na sima Belleville bazo kotise la bango kindoki makambo ezo kota kindoki si pasteur de la foi na cher afuka malela batu babangi te atika makambo bakotela bango kindoki même ça Yves lelo bakanga na mutu na bango bakokotela bango kindoki bango déjà to bakokotela bango bon na yebi na ngate so eza ponga na kumisaka satan te soki ponga na yebi na ngate na yebi teke des mois existaka na yebi tenga na yebi kaka muta sekwa na bakufa eza kole sumasia o asomba biso na makila na ye na yebi ka ye donc nyonso esala na bomoi na nga na yebaka eza volonté ya nzambe so leo na ozwa eza volonté na ye so na kozwa te eza volonté na ye donc bazala sage baza bandeko na nga bazala vraiment sage mais soki mpe babongisi lisolango bachaîne na bango etalema nde totalema lelo te succès mpe diminue tomona yango wera na jibe ntango basangana makambo mpe lala est-ce que bango bazosala yango te na profit na bango bazala toujours ka nde baza wana loba au moins kosangana na bango eza bachaîne olobe lo moko ya bien au moins bango mibale bayebi le pourquoi makambo ezosalama so bayebi le pourquoi makambo ezosalama batika kosambela OK. Batika, on se moque pas de Dieu. Moi Nzambe alaksa ba fruit ya moi Nzambe. Moi Nzambe a problématique te. Moi Nzambe a problématique te. Pour bisanga tant OK église ba te ya biso pesa dim. Yo pesa dim na bokesene. Et yamba matin. Siko bisanga yi, musala bango ba osala. Et senga fuko pesa dim, fuko sunga. Bo sala ngona bokesene lipa moleza te. Politique peut-être dans la politique politique te basa la théâtre na bango Belleville komara bien natala ba film ne so tali koto si la comme film ne et betaka ba kaya likolo batu ba kotala nde théâtre batu ba kotala bango pona ba futilité te batu ba sala promotion ya ba film mon na octobre normal hein journaliste ya Belleville on sala promotion ya film na bango film koti botala bo s'abonner là peut-être na kondimango que journaliste moko boye afinga baninga wana na contre ngamna na lo bango na marché ba moté na lo ba makambo yo moni mo santo yebisanga na loba OK na mela masanga te o lo mo na sakwiti na chakwiti te non le makambo est normal loba ke moins bazana makambo na bango ba oboya ke soto arrêter hémorragie au succès ici là peut-être ba yebi ce que ça ke ba yebi na bango te baza ba sambelaka ba tik ba kanga ba journaliste na bango minoko ko mona makambo ko sila internet ko vanda kimia internet ko vanda kimia lobi pena ke na boy na ngai botika ngai ba na tamate ya pasteur de la foi lobaki na ndenga malomne solbaki pasteur de la foi solba makambo na cher afukami azoli la pa nzambe na ye est-ce que ko yo katali lo banzambe wana te la mususu mambo pasteur de la foi lobi na bango ezonga sous 2 fois 3 fois te ba saisir opportunité oyo surtout mamali wata ngabiso ki moko akufi le nanya ko ya ko assister munima ba saisir est-ce que bakoya bande konanga bela na sila mams bo bande konanga lelo boyo ka vient na pasi bolela ngape na yo ka vient na pasi na olela bo saisir opportunité ya maté ya pasteur de la foi bo pekisaka ba journaliste mutuka leki kaka loba makambu kaka contre muninga lobela ye yo moko porter gara keni na la police kena e penza bengele la police batinele convocation bakangie pena kei obimi na société wa kozala soit na parquet na commune ya kozala yebisa ba OPJ wana opekisa ye atika kofinga batu na kombo na ngazo yokate ala ta 2 jours ngamo na yo bibisa ye soki balalisi ata 2-3 bongo omona ke bakotika bandeko bafana bango kimia bakota bango binemi o bakana te sila na Belleville bawele loko te bakota bango binemi bakana te ah bon balinga ba prendre biso makambo zambe bose mona komo na Yesu bazwa sila bazwa irsil balinga bati baotindika irsil kaka yina ndeko ne sou sila bien oko imaginer mutaleki pa sila ba intoxiquer Belleville ah ya sa mutakuna to so été asa mutakuna ngelo banini surtout biso basi de mona passe oleki pa o oleka sukuna te sila na bureau te sila za na bureau te
si la so moni azana bana ne azo bimisa sika na lo ba na mutema mabete ana bana na ye awo bimisa sika soko kina tournage asila obandika masolo kaka ya o abiso awa ngai makambo wana te ngai a to sa musala point barre je crois ba nyonso ba tourna na SB ba yebiango OK mais kota ya bela azana bureau est-ce que bureau wana bazo bongisela ye makambo to bazo bebisela makambo OK moi kokota na ba branche mususu ezate poso lobi to na ba branche mususu ezake ba komba bato etanga ma awa mais bandeko mususu ba boyi na bango pe ba bi pe ezali te kimia ke kota te bato wana kozala kaka boyi ezali bato bazo linga sila na Bellevue bazana na ba problème OK eza bato ba opelisa moto ba kolia pe ndenge nini soki moto ekufi liboso ezalaki te ba mandoli ya ndeni liboso ezalaki te bandoli ya ndeni ba miette siko ba molia moi bien donc ba démérer pena quoi so ba olia bien mutu na mona sombi jet privé azate oyo ote mona jet privé bi ka azana jet privé ne yembo kwa azate azana ete mutu to mona ka sombi likolo na se azate mutu to mona ka ta mona espace azate kabila mbo bango balata ka yango biso to lata OK ba mise baza ba politicien baza banzela neti nzela kufi boye ba salité balakisa bato ba libanda ba na innovation kana polémique ba osunga bango te donc po angai Viviane Leli Leli hein te ça nga pasi sauf vraiment ba sambelaka e Bellevue ke na église sila ke na église ba luka kimia ba kangisa ba journaliste na bango o kaka lo baka makamu na kaka baka balitini l'état kaka kasi yo poza moko ya bakuku bakobanda pe na yo po ya moto bande koyena ngo ngai Viviane na zaboy na sona na bela te na zone problème te le contraire Bellevue akabelanga mbongo zona kena na bureau abimisi bato asoli nanga na suka nango azimbonga pesi mwana Bellevue sona kutene place nyonso mwana bato na koloba te ke oh Bellevue asalaki be loba ba analyse o baluka ba problème bato bakoluka tala kutu viana loba ke ba kati place mo batindi ngala na problème na Bellevue te c'est ma sœur oh tout bela na problème na sila te c'est ma sœur na wela na bango eloko te so ba kangi baluka problème tali bango ce sont des sorciers na ba sorcières o ba luka théâtre na biso évoluer te bango tozalaka na ghetto to betaka matolo to senga keza bango nango so na Bellevue epseni na seneti moment otala Bellevue asambelaka je crois na ko keni ba midi 14h te soki vraiment idara ba orphelin na monaka asala ni na ye akendaka aider ba orphelin no ba anniversaire na ye ba anniversaire akendaka aider ba orphelin asala ngo na mutema na ye apesa dim soki vraiment keza ki afungoli mutema na ye alobi ke nga na lingi na nga lisusu te bato balobela nga te sila ndeko na nga offrande na ye wana ekosala misala moko le musu na niveau Bellevue aza akosote ba niveau Yves na biso vérité bose mona kombo na Yesu akosote ba niveau comme na niveau mo bato baloba te moi so asimi kote mo ya mabe okeza na oka misala malamu asa mutu moka kabaka Bellevue akabaka mutu moka sala misala bolingo peno mona ke mutana pasi a soutenir ye kangisa ba journaliste ba olinga ba kangelo lipamboli na yo na oloba ngona mutema ko fungwama kangisa bango yoka ma pasteur de la foi aleli na cher au moni so ba kangama ata deux balai na kacho ba pire yo kangisa bango moni ke muto le conseil mabe mais na la police so ka fandi pena moni pena ke yo moko Bellevue oye bon papa OPJ aza ndeko na ngai ngam na kangisi ye na opekisa ye atika otanga kombo na nga zo kate alala na kacho so ka tika otanga kombo na nga take makala alala okomona bango bakotika soki pe sila lobi asala ngo ekosimba po déjà ngakuti pa sila na mona yango grave te po sila sa tia na ye déjà message na ye OK soki ozano muta mayele okosala polémique te na kombo asila il faut timba sila tia déjà message soki lelo eyindi sila komona na ti avocat sila ngana sila tia message na nga client na nga tia message yazo bani makamne okokangama OK sila sa tia kuta sila kutu na mona ngo problème te po soki bakangi lelo yebaka avocat sila ko bimiso te voilà mais polémique o tie comment boye oyebisi biso bien awa ozaka plus na ndeko sila obandaki kozana na bandaki na zala suna yete bon na bandaki kozana na ba film biso ndo kuta na ba film na ba film kaka so film benga to kuta to seki so que c'est que tournage mam sa zalinga na to seki na moment oyo pokoma moi pembeli na yeso ba bengi so na film
est-ce que vous avez fait moi paye ou un témoin qui m'y a nézalé tant que mon temps pelagi pel sous yo poye pe ah wana na songi songi wana na so te so na mina sa bongo seke na songi songi ok nandeni explique allo mams te to chana lote na mona ne si la boko luka kimana nande kono c'est possible yeb so kana na pomme na eti to boya te viveni masolo na te pardon to ça msala masolo na te pardon oyoki so soni surtout na miso abatu na miso adoka soni po sila oboya po nazo na oloba sila bat bozo ma bete non na sista na tournage ya Belvite na ebité c'est pas ça te na ndenga mabete po ba tebele bolinga ko interpréter ba makambu bo tshaki ndoki na kati awa ndoki ya koleka te awa non peso occasion te. Voilà. Les Abakouk baza mentionné ndenga mwa mabe que bazo finga papa elombe wana batie plus ndeko na biso et c'est de Panama batie ndeko na biso mi de la Taylor. Alors bana papa elombe bana groupe Simba c'est net moto sur la baza na kanda ko sakanate et puis bazo sala déjà des missions pour na ko répondre bandeko wana mais bazo tanga kumbo ya si la plus na dossier ngo yo ozali moko ya baye o peu ozala na les Abakouk to pozali na les Abakouk donc on va déjà makambo ezoloba ma oyo que si l'azo réagit pourquoi tant azo finga azo nani papa sur l'ombe azo finga éviter analyser besoin de petit papa sans souci bana momi balé mi ça tout pe groupe na ye siko ba tout monde ba soutenir ndeko mo bazo finga bazali bongo papa en tout cas réaction gozani ngana zara na groupe sans souci na zara na groupe Simba te donc maramuté c'est pas ça na ba groupe Simba wana en tout cas ngana ebi yango te mais aux autres là quand même la télé maramezo les Taylor on est na zaboé lukuta mabete na otala ngote omoni banda téléphone eza na ngoto sala banda dimanche au passé de la fois à cela qui message na ye non na coach pe na internet te baby so bandeko o lobiona en tout cas na zoom na temps ya kotala ngote est-ce que ba sala ngo pourquoi ba finga papier lombe pourquoi nana pesi bango makasi wana ba finga papier lombe wana nde en tout cas na taliti eza mambo ndako batu mususu ngana ko kota ngote ça soni ti yo mwana bazo finga papa réaction ne goza ndeni ata yo ki na musika papa ba fingiye papa ba otonga ye mais mwana réaction ne zana ndenge ni ntango yo ki ko mona nanu muto aza inférieur ya mutu ko finga mukoto tshana onteke papa na yo papa batu mususu voilà po c'est ko zo ke éducation bien te pour moi no pena ba éduquer na ndako na bango ko finga papa baninga te a ko zo ka lokola papa na ye voilà on se comprendre non na mona présé lombete aleka na TV atanga bakomba batu alobela batu mabe non na mona te na ebité soki à part wana musueza na ebité mais akoleka ko finga pape lombe na ebité so makasi wana bazu yango wapi et c'est pas na ma c'est ma sœur que j'aime beaucoup yé pas linganga mingi ngapena lingake makasi Mida c'est ma sœur malgré ba numéro ezala raté poto solo la boye ke ba numéro boye non mais na ebike alinganga po na ndeko lokwa ye ngapena lingaka ye po za ndeko lokwa ngai mais siko eloko nana zo pesa bango ba zel wana ba finga ka pape lombe point d'interrogation ok bango ba soki ba otanga kombo ya sila oyo zo lekela bango na kati kuna tuka ngai kane na zabo na yebi ata mukete mais so ezaki ba oleka ba finga pape lombe ba osama mabe bosa mabe bato bazo réaction ya sila soko lobby a gangeli bango et sila kasi babli ko ngone so ngona ucho loba wate soka solina bandeko na ye ke botika ko o matu musu basala makamna bango bango moko basala makamna bango moko ok natalaka émission ya Saratola ba série oyo alobila mamba Gabriel ya Gabi ok alobi natalaki azoloba Belvi na bloqué azo bisanga yo tika ko finga ya Gabi so finga ya Gabi eza lokolo finga na bloqué poto na banda ko sama nga est-ce que yem tatinda nga na yo comprendre que batu musu basala na ba sentiment na bango akomi ne fan ya mutu sa mutu na yeba ke mutu ka fan nga comment finga lele batu tant muninga pekisa sani ya bloqué est-ce que si oza si la mutu otinda bango ba le ba pe lombe to eza bango ba oluka ba vie na bango point d'interrogation ok nandimi te mutu alobelaka sila ya Kishasa
akoloka alobla papa lombe po mukamate ekozwaye mais bango ba osala ngo pa bika kana nga musika na loba muto osala ngelo kwa zate mais kofinga papa batu mususu eza mabe hein. Voilà. Pour en finir to suki na décision finale ya papa na biso de la foi Albert retourner ni na SB ni na famille Bota et pas de belle vie décision nous trouvons c'est une bonne décision et ça décision moko ya bien et ça la que bande ko baza na bolingo. OK. Et passer de la foi cause a peut-être à l'obéli ba omi balé mais ils ont généralisé pe ba artiste nyonso. Donc ça a raison passer de la foi ça a raison pena bien retourner na été bango ba luka kimia po yene ngazana batu obi ke batu ba salir passer de la foi trop hein. Atunaka pas belle vie atunaka pas belle vie azam ta belle vie oui bien ngoti boyoka ngope am ta belle vie am ta belle vie do bakangisi em ta belle vie nanko tam su belle vie bien yebe mingi peut-être do bakangisi em est-ce que bongo ya si la sa benga ya boya bakangisi em ta belle vie nanko penda balobi ya za mutakuna bazala kaza mutakota kuna bobanga nzambe nyoso to mona oye koleka nango même internet ozomona oye koleka nango tozaka na ba producteur minene Yves Pan ba major to kutu major te ngana mona ka Placide producteur ozopesa ba artiste mituka. OK na mona kutu ba major te banani te nazomona pardon nazomona ba major te nazomona Placide oya pesi aopesa ba artiste mituka en crédit ça dit on va tourner chaque fin du mois aokatanika $50 ozwa $1000 ozwa 800 ozwa 500 yakataka $50 chaque fin du mois aza suna biso akenda époque eleka toi tozaka nana takaza voilà nana takaza o azopesa ba comédien mbongo yebele sala film atika akenda donc eloko etelema éternel na mona na vie na biso ezate nyonso ekoleka c'est éphémère oui tout est vanité ne balobaka lelo au perdre bon moyo kei ekeye leki sikoyo tokodiembela internet pona mafinga pona nini tokodiembela internet po tosoka ba problème na batu pourquoi tokodiembela internet pona finga mutu pona lia otolia masumu ti obokola bana na mbonga masumu yeba ngo tshaka dimi na yo eyamba makate OK mlabo oseli analyse moko fingi batu otali bebe fin du mois 200 ekoti olobi he na longola dim eyamba mina ngote opesa ona bokese eyamba mite opesa dimi eyamba matin. OK ezo ya na banda skoko ya na ba verset nasina komaki ba verset na ngana tangi biso to na ba kambi ebele. OK omona apôtre Bolia apanza penda nini nini ba panza likabo. OK to na ba prophète ebele to na ba prophétesse ebele toza tous les 24 communes ba paroisse ezali toza na ba pays ebele ozo mona ba pays no so mona kana nouvelle alliance bima nouvelle alliance ezali donc ezate ya apôtre ça kabab nani nguya na ye na kabola na banani to na ba prophétesse ba docteur toza ebele hein ngana so ba makamsu ça normal awa voilà tozo ka matia to ke église to yo ka matia vraiment tozo ka matia to ba otia biso tozo ka matia hein bino sko stade de Martin ngamna mnoyaka pour migolo zapeka yango hein stade de manani pas apôtre papa connaît déjà salaki wale ça bientôt là très bientôt là surtout ça papa na biso giziamine siko ya bino apôtre Boli à lobini nzambe boko kate hein ya kilo hein ma pona yo ma pona yo voilà on met ba polémique c'est pas bien Tomila suka un mot na ba fan na ba tuba la biso ba op peut-être ba kanisi ba jion pe ndenge mo mabe par rapport à ba diro ba ko zona bango mabe pona lobi na ba kangisa bango na lobi bango na lobi ba mona na bango mabe. OK mais on a dit moi tout bel paix au tout bel hein par rapport à une surtout pasteur de la foi loba ils appellent c'est comme si moi c'est le fait mon peu lien vivant na sali lelo hein ba tu ba na bango tala
bato babanga mambo mokile soleka mabe bato babanga bato babongwana toza boye tozonga nsima te tokola age okende toteya bana biso baoyo bakala mingi te ozomonake tokomona mwa 7 enfants oteya bango buzoba na tv bakomona bango mabe toza noka tosala émission lelo okomona baanalyse esalama na ndenge mabe mais oyo ozonongono mabe tali ye na fingi nanga mutu te nobika vérité batika sila batika irsil batika belvi batika bango kimia bango nde baoluka bazaka batiaka bango na barankine so olandeli bango bana bango na barankine te so olandeli mpena bana bango na barankine te bawela nini eloko nini oyo ya grave mpena ekosalaki bakoma na bakanda makasi bongo eloko nini ekosala bato babanda koswana babomi mutu baweli nini totyana bato bamonaka kowela mpe mosusu azwaki mbali na ngai bamona yango grave ekalongo grave te problème mosusu akomona yango wana azwaki mala moninga obelela eloko nini obelela eloko nini mobali aza kwa tv aza kwa radio ekokufa nango mpe okochange no pokende na magasin aza eloko ya mokili ti aza eloko ya mokili yo ndima no kopartage mobali ona bato nyonso bosiko yo mo mobali soso ide wana ke nalingi mwasi yana nga nakepekisa so motema noso miso no ebeti mwasi yana nakezo problème na mwasi yana mpo nao otika belvi na sila kimia batika bango kimia ozalaka prêtre lelo ya kozala invité mpe na famille Bota epai ya belvi kandi so lelo babengi yo oza prêtre akozala naza prêtre ebongo siko ata yo moko mpenza mutu aosala mosala afutaka mpe bato kitoko asala mosala kitoko bongo ata yo moko ngai na mwana na ngai na ndako so babengisika tournage na boya so obengisika no bongo na problème na ye oza tubela oyonga na mona ondima tubela mo boye mama na bango Yves yoza ndeko na ngai ya lelo te mama na bango même ye moko belvi ayebi biso groupe Simba na groupe Sans Souci tozalaki eloko bo moko so bango basisi répétition biso tosi répétition toke na bar tonobenga osiko tant toke na bar tosangani baartiste ya groupe Sans Souci na baartiste ya groupe Simba tonobenga yango groupe Sisa toza siko groupe na biso moko mpe tobandi komela kolia ambiance groupe Sisa oye bazala kuna bayebi towela eloko te towela eloko te ngana belvi towela eloko te bazala na bayebi eloko te donc prêtre soki babengisi yo na bandeli lisusu na problème ngai so babengisi yo na belvi tv yo retourner nakotourne bah oui naboya kwani ozi mpe lomeya no tie na poche okepe bakotielanga mpe kutu sika na meli balambi mpe na ye awe ngai nasanganaka na nzoto na makila sene bobenga ya biso yaka blagi te ye alobi oyo asangana na nzoto na makila na ngai ngai naza kati na ye aza kati na ngai ntango azo épargne ngai wana eza mpe bamoko ya milembo ya satana ti poison ekoleka te mpo akopermettre yo totielanga poison mpo deya ntango omona ngai boyokoka te bolonga biso te bosa musala na bino yongo nozomona nafandi natali boye TV officiel TV babino kutu bobanda kala bozongi na nsima banosala no bemission kala ezalaka ya polémique oyo ozwi carrière ya Viviani olobeli basekani kozalaka so mapasa olobeli kuna bakermes oti olekisi yango ebandi otelema makasi moto oyeba vie ya artiste vie ya Viviane moto oyeba vie ya Viviane bafani na biso baka na besoin nango baka na besoin tosala bango bafilme ya kitoko otie boye bapartage basekisi bato yango nde baka nango besoin bapolémike baka nango besoin te bokotela bandeko kindokili koya bapolémike na bino bajournaliste botika baninga bapema ti botika bango baza lese mpo nde bazala na bana bachaine na bango baa bapatron na bachaine na bango otanga kombo na ye na chaine na yo te osala analyse te akotalama na théâtre na osala filme ne kitoko bato baapprécie yango atalami. Voilà, merci beaucoup, ça c'est bien. Dogoumi Nasuka, tout ce qui est le temps, juste un message à paix à Kimia pour un artiste au Pesanabango et puis numéro de téléphone. Maman, tu as 2, 3, 4 personnes, Viviane Abel. Et ça fait plaisir pour Nabiso et Royambayo. En tout cas, vous êtes une bénédiction pour nous parce que vous avez un Nabiso. On partage à peine Nabiso, je crois bien, la famille Bota Bayoki message et puis les Abakouk Bayoki, les Alpi mis tout ce qui est là micro. Oh. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je m'en fous. Hein. Non, je m'en fous.
souci na ngeza ka botika bandeko kimia to na besoin na ki to na besoin kimia na théâtre to na besoin ya kimia nzambe atala pe kana biso na pesika mbote la ngana ba fai na ngani surtout de partout bozali na pesi merci na Smoke 9278 les grands rappeurs na gati Angleterre numéro na ngana ya contact ezali plus 243 89 81 10 431 plus 243 89 81 10 431 on a contact na WhatsApp. Merci beaucoup. Bye. Salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Napena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. bisenga senga nsamba londe nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nale bibi ya bisenga senga nsamba londe lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Chirobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebite bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebite bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te oyebite makambo nsamba asalelanga Unabina buye Nzambe nazobinela Aza nzamba bosolo Oyo naza koyembela Yende nzamba libela Nzambe nazoyembela Aza nzamba bosolo
oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.